bandeko balandi na préféré koya kopesela bino oyo bozalaki kozela mingi numéro ya compte bancaire pona kosunga biso pona kosala musala oyo ya télévision na sengi na bandeko nyonso tu bokoka kosunga nga bino bandeko na ngai ya diaspora wana eza général namoni bandeko ya Afrique du Sud balobi ozolobela bandeko Angola na Afrique du Sud te soki tolobi diaspora eza bino nyonso tu na préféré kopesela yango awa na Liège pembeni ya bamai oyo tozoela ba zéro na classe parce que ozwi te mais wana eza te tokobeta masolo wana nsima mpona kozwa bacoordonné compte bancaire PayPal soki ezo compliqué yo okomona compte bancaire na site na biso bisika totie bacoordonné nyonso tu obetika www.lisungi na miniskile nyonso lisungi-tokomiwapi.com www.lisungi na miniskile tokomiwapi.com okomona compte bancaire ya Raw Bank oyo ezokomama na se wana bokomona PayPal mais soki olingi verser mbongo landa ba instruction parce que tolingi transparence na lingi te que tochaki 1 million tochaki 2 millions d'ailleurs mbongo elekaki bon marché ya kosalemela ngai ki asali télévision te ezo facilité biso transparence na ndenge makambo ekozala nga moko na banda ko rendre bino compte mais bandeko bakobanda kokota na site bakomona évolution ndenge ekozala ozana mbongo na yo tie wana na insister boy na pesa ki manda na mutu te aya kokongola mbongo na maboko na pesi manda te nyonso eza comme compte oyo Raw Bank bozomona PayPal oyo bozomona okoti na site oyo tokopublie yango partout www.lisungi na miniskile-tokomiwapi.com donc pona bino bandeko na ngai tozo souhaiter que salema quand même le plus tôt possible un projet à court terme parce que soki ekomi ya mulai ekoya kobetisa bato mabaku télévision yango eza wapi ainsi de suite yango nazosenga bino ke bokoka kosunga ngai diaspora nyonso mobimba ezala ya Afrique ezala ya Europe ezala ya Amérique ezala ya Océanie nyonso tozozela nde lisungi na bino merci beaucoup.